Famille au Tababola. Occasion à moi, au Tambon et moi, les Bayunis. Totia pesa biloko nyoso toyebike ekotaka mbongo na vie. Asa la biso alimentation. Asa la biso ta DCC tipo bulaka. Je le savais. Mataka lubaki, lokwa a mama vino mataka kufa. Nga matatikala a mama vino, a noko vino, a tata vino, a kufa. Otani on a parlé ça. Non mais la secret na pas tu. Azan. Nalinga kujoba. Nalata ala motote. Bona lelo libala esukia. On dit comme ça, les linges sales se lavent toujours en famille. Ayoka, je dis quoi? Yo là c'est qui va dire. J'ai bien dit le linge sale se lave toujours en famille. Bandem alobini. Les linges sales. Ah, hein? Kanya alobini. Ozwa pena sani ambulance tala fufu nga kutu mutu o na préparer venir ya famille un jour na ko bimisa bino na ghetto oti na fufu mabo ya awa toza batuko Jalo vanda polo kama sola fo éviter qu'ambulance amta na ko ta uti mboka yene mikolo mais okomi na affection ko tiba fufu minene koleka nga mutu na zakabanda kala eni nyango olinga ngate aza mukolo qu'on a servi le quoi n'a servi mon adé. Tama mbaye bisanga mukolo di bumo kipa mukolo to mwa. Wabilono zo kemela makasi ane zo tinda obilia ya le quoi soni. Ya onko mo yiba babilo kwa batu. Ngamu yi. Ngamna tinda ko kemela bilo makasi. Biso na ndako to za bana ti. Bomande na commande mama na mema charge awa. Ngaza le quoi héritier awa. So pe na exagérer na ko koma pe héritier na. Sa biloko aloba. Te mwana wata kakati. Na bien. Yonde. Dala. Toyoka. Na ndenga malembe ngene habo ngaza nga mutu mona ningana nga ba problème tena kwa mundele perte nalinga ba ngakili tena ngande ba dialo to so nenga kingelo ko na oya yebike azo collection na ngazongisa boni boyeko boni boyeko ambulance sigveti nanga na inga bane sigveti na bosani na mutu oya yebike azo sigveti nanga yangoyo zongi zelanga siveti nanga oka na nini ndio lo bana batu na balabala tuza awa na yo nganya awa pona koya ga evanouir ezala mo muke pona koya evanouir ambiya ba charge na yo Ambia na ba milo deja Ambia yango Ambia Matabengio a combien de fois? Matabengio a combien de fois? na boy ba conseil Matabengio a combien de fois? na boy toli Soki alo kamboza ka tandako mata soloka andeka balembe bole boyo mata sokanga makelele voisin kuna pe au kaka lo kamboza kaka siveti nanga ba na kuba tindele nga ngola kangi mutema na bite baseka nga la kanga na mo siveti na ko sala mukili surprise na bima na ngona tambo na ngumbo na to ya fete mo na tida ka kira mutu nanga ai bozo nga siveti nanga otani on a parlé de nezate non mais la secret na kufa bon mangambo secret bomaka secret boma en français on dit comme ça les linges sales se lavent toujours en famille. Ayoka, je dis quoi? yo là c'est qui j'ai bien dit le linge sale se lave toujours en famille. Bandem alobini. Les linges sales. Ah, hein? Kanya alobini. Je dis les linges sales. Tu vas te rétablir. Mais tu t'appelles à Santa Casa piqué yende mutasala alikam na famille so ba bi mutu akufi balie moi mutu moko anyonga se ye mutalie banda bilo ebunga te noko banda ya awa bilo ekomi obu tu vas mêler de bêtises. Otuna na ka Adaka tu me parles d'abord comme ça moi je suis Azamaninga kaba na yo tu me connais pas. Kaba na yo. Kaba. Un peu comme ça, impoli à ma moto. Oh mbokate, oh village. Oya yebike, azo collection na ngazongisa. Boni boyeko. Boni boyeko. ambulance Sigveti nanga, na inga bane sigveti na bosani. Na mutu. Oya yebike, azo sigveti nanga.
Mais moi, non, le bocal, c'est un lobo témindé. Bon, ni n'a pas. Ambiance, soya à ça, mérite déjà. Bah, allo, quoi, on a pardon, atika mato, kimbia, matafa da kibia. Matafa de l'épée à l'opété. Si ma peine, moi, le témi, on dirait sur le mot ça. Eh, là, oui, on dirait un peu fait monter. Je suis un moment à sauce au monde. Ok, bon, bah, tu as peine à moi dans le quoi, on va comme ça, on le quoi, on est par yo pende siko osala mabe kozwa bato fansi mosu ngai na defini bate lelo kutu na bimi te kobima nga nyonso yango nakakata manzaka na misapi akata manzaka na misapi nakata manzaka na balule mata azomela bangi azomela bombe ozomela so elingi bino te yebisa nde yebilo nalobelo mabe na muna wa mboka mpe bakala inzo ok sanga kutu bien mpe bakala inzo koba inzo ongai naloba nde na muna wa mboka il faut parler oyo azaka moluba to ya moya kasa maluba moluba wapi wawa ndinga yisibe na yango na yeba ambiance mama bino ntango abotamaki matala nde olosima ngai aza maluba loba na oyo yesi ambulance nga mpona sisa mamuna don fo nazelaka basalite na osa ube temi okei na boni boyeko enoke mpe ko botina no ninyango te makendo bon ayoka susu amangongo amato te je suis l'oncle c'est moi qui décide ici mataka lobi matamoko abisa amangongo l'état de droit papa wana po tibele bato baloba ete yoka mutu loba ka yomo abes mataka lobi l'état de droit tika ba mwema papa ma trafic papa yoko ya loyenge wana boni boyeko mobuta kufa kala ba dictateur ça quel genre là lobi ben imposer au peine pas imposer pas imposer au peine pas imposer tiens fan bon ne tu pas tika loyenge ofana ouais ne tu pas telo bato tiki mpona koyebiso mobali na ngai foya samedi bakozala awa na bandeko na ye nde na ngai nayebiso mpo bobongama mpona koyamba bango yango okisanga soni te oncle surtout babétise bano baosala mobali na ngai yebani epui famille oya oyaba ya okuta babétise soki maninga abali sepela maninga abali sepela maninga je le savais mataka lobaki lokwa mama bino mataka kufa nga mata tikala mama bino anoko bino atata bino akoba bino akabala penza ambles pe mataka bala anelka mataka bala akabala penza akabala bon c'est bien mataka benga anoko bino masusu akomi na sakafubu akomi na motete komi na ndili manga fula partout amboka masasa c'est bon faut venir ici mataka ya awa akolamba penza ba aloko abele pondo lumbombo mateke mbele chaka madoso mayaka bango balinga misuni c'est bon masu ngai ba stop profiter famille oto babola occasion yango ya kozwa mbongo emone ba Eunice totia penza biloko nyonso toyebi ke ekotaka mbongo na vie asala biso alimentation asomala biso ata DC7 mpo ebulaka asomba mpe na keki na moto epuis asala mpe Eunice malewa mpo toliaka mpo tosala depasa wete wana tokoganye na facture ya libala c'est bien mais c'est bien mais c'est une bonne idée mais je vais réfléchir epuis ngai moko na libala na yo na bapala ndako mpo na c'est bien après si bino ambote penza ambibino akomboa lobota mabimba penza après si bino ambota bini je me présente ça je suis Ordi Mamadou Diara je suis l'oncle de Eunice Bitota nga aza alonga londi aza anoko abango mama bango mataka kwakufa akala nga motatika mama bango tata bango akoko abango comprendre bien avec le longala ça va pas vraiment tout droit. C'est-à-dire je fais beaucoup d'années au Mali là-bas, au Sénégal, j'étais là-bas. Ayoka.
Mananga abeta kinga lo solo a noko mataboy akomao azo sala balingo a fenêtre a noko aboy akumonanga makolo masusu mataka kale ka ba moninga mabali akwenkuna a sala bien te a noko me nga aza makolo a noko mabali anga a famille aye matakaya c'est bien mabali ah c'est bon c'est mabali bon amoni abuino akoti awa abele ah matakayi bité mabali yango dadi soki mabali yango azali atema côté didi mataka telema famille pe amona sepela avant nous noko abanda makabaka luba so mabala sa mabala temi batamona mabali non je parle mutu soki mobali naza na kati na bino atelema c'est bien ça ça dit soki maninga bali maninga bali bobalisi aitaka lukaka obala tika kota marewa maninga bali merci beaucoup mataka sepeli je suis pas seul après quelques minutes comme ça tout le monde va venir ici mataka sepeli nenga bolibino avec pinja sentiment noko ngape na ngana profiter pe na présenter na sana ba bandeko na ngai biso mama na papa déjà ba kufakala donc ngam na tika lokola yaya après ngai za voilà donc na on na posa na bala vipe na za joueur hein noko na za pe joueur lokola ba abetaka ballon oui na beta ba somminga sikoyo na portugais donc na olongona ko beta na portugais ni na bino na mi balela mwasi na ngai oui premier salaire na ngamba la moko na bonsoir ambiance c'est bien tu parles en chaise tu te mets directement ici ça la Portugal kuna ça mabali ya Yunus ambiance tu parles en chaise tu te mets directement voilà chaise tu te mets ici c'est yokutu il faut milaisa pas d'abord la chaise tu te mets on parle ici si était na famille marié papa oui mais ngai beto kataka kamo ambiance au plus de me faire ambiance na la coup gilet na la coup marteau ambiance na la coup kao ambiance oui ba kisa bitu na kateli yo ambiance si veut na ngai lo ba tu kana mita ba to si veut to la moi noko boni boko il dit des bêtises comme ça c'est bien jour anniversaire na ngai moi c'est na Nathalie Keno moi c'est na Yunus ma femme elle a fait quoi Nathalie Keno bon mobile na ngai lokola akena pe ba temer mo boina ba couper mo ba nini boye loko to changer saison apesi nga cadeau anniversaire na ngai jour yanga ya somba te asoma sibati wa hey apinga luka sibati na ndako awa mutu ozalaki awanga naki nzoka nde nusa yebi kete azwi sibati na nga akopesa ko mbani na ndu nganga muyibiti omelelo bon c'est bien omelelo non c'est bien libalo do panza o eza ngote awaka be na papa oyebi mamu te fananya yo ashinde te to kitinde suki o mona acha manoko te aza pe galo kambo pe akabakisa te asivetu aza nalata na moto te mpona lelo libala esuki awo ndenge na brifa koteya babilo na katala te aye ka bala c'est bien mais alati alamba amayibi on a ici bala ba bien ba benga fe mo na ici moi na lumta ici o fa na ko da pete boyo bolo bani famille boni noko bolo la marié mo yeno noko